Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Oji mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus massa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail quand je suis dans le Mbote libota nanga imbote na biso esengo mingi ya ko présenter bino lupango oyo lupango eza na prix ya $25,000 à discuter awa na commune ya Ntsele na quartier Dik na Kinkole. Donc lupango eza déjà bien clôturé na mise en valeur. Donc tozoteka yango bozomona libanda ndenge makambo ezali mais tobima nanu to étudier quartier et bongo tozonga na ndako. Voilà, donc awa tobimi libanda tolobara toujours que air tozo présenter bino loko photo la bino pena no quartier po oyeba esika nini nozo somba quartier za ndenge nini, est-ce que ba érosion ezali, est-ce que na quartier ba to baza instruit, est-ce que donc a tozo mona ba école ezali ba habitation ezali, donc quartier dik eza moko ya ba quartier oyo eza bien habité oyo efandisami déjà très bien par rapport à ba quartier mususu romona ba vie de belé ba espace belé mais awa romona que ba ndako etongami donc habitation vraiment ezali donc yango to mekaki ko lakisa bino na quartier ndenge ezali bomona structure à quartier ndenge quartier zotongama ndenge baninga bazotonga pour air to kozonga na lupango to décortiquer mutu nyonso azala na idée ya eloko oyo tozo lakisa. Donc voilà un peu wana awa tozongi na lupango na biso. Donc lupango na biso yango oyo to lakisa na ndenga kati lupango ebandi juste na portail na point ya portail oyo eza ba voisin pas obeta étage nae mais lupango na biso oyo eza biso te tozo lakisa po mutu nyonso amona avenue ndenge ezali avant tokota lisu na kati bomoni avenue ndenge ezali. Donc avenue eza plat eza mulaye eza munene et puis ba construction ezali donc aza déjà voisin awa nde tolobaki lupango na biso ebandi na coin ya portail awa donc na colonne oyo avant portail banda ebandi na coin ya colonne oyo torokende wana torokende na yango ti na suka ya mire sika mire izomona na suki wana ezopesa biso 13 mètres. Donc 13 mètres na ndenge ya liboso ya largeur et puis kokota na kati tokolobango na kati eza 25 mètres torolakisa. Soki to remarquer tozotala quartier tolobaki valeur ya eloko zosomba ezalaka quartier bato kovanda na bango donc heureusement déjà résidence eza boye seke toza na quartier moko boye moye kutu ya recommander ebele ezate et puis awa sozotala lupango o bazotekela biso mukolo na yango donc ti azoteka yango donc eza vraiment eza kaka po aza vraiment na posa ya mbongo mais kotala boye niveau portail ya chiwana on comprendre que portail on eza portail mo eza cher et puis sotali quartier au monde que quartier mo bo mtako boya te donc eza elo moro boye ba o ba kozala intéressé ko welisa po na boy après 2 jours 3 jours sotali yango obengi biso tolobi ke ekei au regretter non donc air izochama boye des temps ya reprofiter ko benga ko solola et puis koyeba comment ko kota en contact na propriétaire pona ko kota en possession ya lupango oyo lupango tolobaki eza na portail ya bien portail yango yo donc sotali portail eza na art na design to bachelio na ba anti-moyibi likolo portail au monde en peinture noire ya propre donc eza vraiment mukolo na yango asalaki ba makambo nyonso awa na mutema moko et puis sur otali ba colonne asali sur otali mur au monde que donc azwa qui vraiment temps na ye à reconcentrer pour yé moko azaki na pour ça à tonga mais l'homme propose Dieu dispose lelo to tchango na marché to lo baki lupango eza 13 mètres de largeur donc on place to télémiti na droite kuna na kwa mur eza 13 mètres et puis longueur que l'on place to télémi awa tina suka kuna na sima eza
25 mètres. Donc, le pango est à 13 mètres sur 25. Dans le studio, il y a liboso na biso. Studio, il y a Mounene. Donc, awa, na quartier, oyo, courant est à musikate. Courant est à 100 mètres. Donc, bandaku, sorotali nangam, sorana bandaku, courant, ezopela, mai, côté monsieur ezali, mais parti oyo, baza, na ba forage, eza pembeni. Donc, cause ata ba 17 forage, eza pembeni, esika, lupango oyo ezali. Donc, nde na bandaye kolobake, lupango eza 13 mètres x 25, so ito beti en termes de mètres carrés, eza 325 mètres carrés. Na studio oyo mutu aluwa kayango. Donc, bomona ki ertwande ko filmer libanda, ezala ki na kadena, mais to koti na kati. Donc, biso moro to fongoli, mutu o azalara awa azate, akendaki musala. Donc, lupango oyo bache yango $25,000 à discuter. Ba document nyonso eza sans problème. Maramu nyonso eza kitoko. Donc, tala prime, tasomaki terrain, tala ndaku, mise en valeur à sali, tala clôture à sali, tala portail à tché, mais soki tozote kayango, donc, tozote kango par rapport à ba urgence moro boye to tomber na yango. Donc, lupango eza $25,000 à discuter. On a pris, il y a lupango nabiso. Donc, so tali même mabele, il y a lupango ndenge zali. Pour comprendre que tout ça, na sable moko, il y a bien. Oyo écrit à kate, o érosion, o nini. Et puis, so tali déjà car quartier moni, ba ninga ndenge, ba tomboli, ba 3 niveaux, ba 2 niveaux, ba 4 niveaux, ba kolbo moni wana. Donc, ils ont fait ça déjà image, que koto yo marambutu eza kitoko. Donc, et puis, oyo bomona a eza mo structure mo salaki. Donc, a salaki mo mur awa, et puis, a baksaki suna sima awa po akokisa 25 mètres. Par rapport, il y a explication, il y a emplacement, il y a lupango na biso. Lupango tolobi, eza na commune Yansele. Na quartier Dik. Quartier Dik, eza quartier oso commune na pont Kinkole. Donc, Kinkole, le colo pont. Au Poussani Mokiye, quartier New York, soit à droite, nde babengara quartier Dik. Et puis, par rapport, il y a Koya. Donc, sur le commune na pont, il y a Kinkole. Au Solika, on a ba motard. Au Solika, on a ba motard. Entrée na yango eza entrée, il y a hôtel, il y a docteur Soule Ebengo. Entrée wana soko koti à 20 minutes à pied, à 10 minutes en véhicule, à 5 minutes ou 6 minutes en moto. Boye bindenge ntele ezalara zelu. Donc na moto ka foko ya moi malembe mais na moto, to bindenge ba pasolara ba motard ba pasolara dans 5 minutes, 5 6 7 dans moins de 10 minutes tolo baraka, oza déjà na lupango. Na bandeli prix est à $25,000 à discuter. Na commune Yansele, na quartier Dik. Donc wana to expliquer le pan ndenge zali, to lakisi maramnya son ndenge zali, siko ekomi air ya ko bimalibanda. Comme ça to tika siko yo binobo tika la ko découvrir quartier mobimba bien pour wana to kataki mwanda munambu. Bye bye. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au +243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Elle s'occupe de